opanzo lobi ke note ya ni dembo azalaka na sida okomi ko tonga ya ni dembo ke no opanza panze sango partout par-ci par-là eza na sens te raisonner ta bolamu moko oya ni dembo asalelo na vie oyo héritier Watanabe amema na poto lelo bakoma ba cadre na famille bakoma ko aider na ba famille na bango pona nini ba respectaka batosaka pe maloba ya héritier Watanabe mais tango yo déjà okomi da ko contredire ko finga yango moni lelo ben inconvénient ba PD mususu ba changer ba bongoli mitema bakomi ko luka ba leader par force. Vous comprenez? Le loba PD, le wala moi mobile wana ya PD wana. Mwana mobile wana ya PD wana. Kevin ya PD wana mwana mobile wana. Tala lelo ndenga komba retomber nae. Akomi ko luka sange sika ko kende. Pardon Robino mundi buyokele ata mawa. Soit vraiment même ka ta concert wana lufu et ça là vraiment que to makani. Très alité. Et alors yo moi so maman Mbeyus vraiment lelo fona réencadrer moi mouké. Au moins, grande sœur à Batou, donc il y a Myriam même au Konzi, grande sœur mon bien solo l'arabien. Donc à la rane n'a pas problème na motute. Ce qui le sœur wana vraiment comment na moi pas problème, pas difficulté mon sous na vie et tant mon sous pour andima engagement ya zora kaka non tazo aider kaka mutu maman Mbeyus mais tala le ba inconvénient. Donc au finga na no batu belé est-ce que zo bango au finga na no batu belé na vie au dimina batu belé. Au dimina vraiment batu belé boula ki ke note mokilango ya yo boula ki ke no internet sango ya yo sala na nini na kati internet. Toi tu es d'abord qui d'abord dans ces pays toi ma bolin maman Mbeyus ma kolonzoko wanon salité biko sokolata ata borwana c'est bien vraiment donc ya roloba trop salité ba bengani yo epa ya Myriam wapi mabe ya Myriam wana na kati soki mutu okuta mema ku na poto o respecta été tala batu tout oyo héritier Watanabe amema na poto lelo bakoma ba cadre na famille bakoma ko aider na ba famille na bango pona nini ba respectaka batosaka pe maloba ya héritier Watanabe mais tango yo déjà okomi da ko contredire ko finga yango moni lelo ben inconvénient ba PD mususu ba changer ba bongoli mitema bakomi ko luka ba leader par force. Vous comprenez? Le loba PD, le wala moi mobile wana ya PD wana. Mwana mobile wana ya PD wana. Kevin ya PD wana mwana mobile wana. Tala lelo ndenga komba retomber nae. Akomi ko luka zange sika ko kende. Pardon Robino mundi buyokele ata mawa. Soit vraiment même ka ta concert wana lufu et ça là vraiment que to makasi. Vous comprenez? Ba bengani yo epa ya Myriam. Ba tutu ba mema bango na poto ba otosa. Mais yo siko suite y impolitesse na yo tala sikoyo et puis ko kende poto vraiment na âge ya 42 ans eza mabe makasi na nyango ko zono na charge oyoyo mutu azwa charge ya bana na ebano na ba 2 à 3 ans ale bakangi yo lisusu na butu ozali ko simba mwana bato mukia mobali alalaki nae mama Mbeyus ata sofa ngoleke muta zuyo abombio na katsanda kunae alara na 3 bana na ye yo komi ko lamuka na butu okenda ko simba mwana na ya mukie wana ese o kende na mwana mobali mwana mukiana olingo baby sa vient mwana batu combien de vieux jeunes garçons yo baby si ana kena ba mibali mususu bimana bango ya ba artiste musicien lelo ba vieux simbara lisosote olingo détruire na vieux mwana batu ya mwana mama na tali pe balobi te akokita senini abenganyo na pale yo wana okomi lisusu okende otonga lisusu na ya nyi dembo batu mama batu ala rane motema malamu ser wana vraiment na ebité vraiment so nzamba bandeli mukili pambala mibale na rosenge vraiment azonga lisu na mukili parce que motema malamu ser wana na ya Myriam Okonzi eza vraiment ki motema malamu moko o manzabe vraiment loba na kati ya Bible okomi ko kende ko panza tala na otongi no batutu mena ya ni dembo nde siko na siliki na ya ni dembo nde siko na sili parce que makambo na lobanga monana ba preuve nango okomi ko leka na telo so loba ke note ozo panza ba sango na ba seso kanse ke ngari na biri no yebate na yebi ya solo na yebi o panzo lobi ke note ya ni dembo azalaka na sida okomi ko tonga ya ni dembo ke no panza sango partout par-ci par-là eza na sens te raisonner ta bolamu moko
ya ni dembo salelo na vie mais tant ozo tonga ozo détruire ba relation parce que le roi net 5 minutes au komi ko sala ba complot ko tinda batu ko tonga batu po ba kende ba bomela René Abiri relation na mutu moko bo esimba te mabolin makolo nzoko mama mbeyus tala ndengo telingani na poto tala ndengo telingani na poto komo olala wa mabe siko komo olala na batinel okomo calculer ba era ba ya ba métro sopi ya ba gare okomo olala tina ba gare eza propre te kindumba pe moi so mutu abandi ki vie ya gicheli na ki 42 ans esimba te talo ala kadana suki ya pembe longola ba super black wano chaka wana mama mbeyus na age na yo vraiment faut se respecter mama mbeyus soki ngayo na yo kasoni te na kozonga ka pardon na muto atindenga na poto azongisanga ka na kine na vivre na ngata na kine moi 100 francs moi 200 francs na nazwaka na ngango kaka aussi longtemps yo mon colonion surtout na vie na yo aussi longtemps au sengaka pardon te na moto asala o lelo ozala na moto asala ke yo oyebana na misu ya batu moto a valoriser parce que ozala ke pa ya fabrication ba yebaka yo ozala ke pa ya fabrication nanya yebaka yo bolamo fabrication salelo lelo ofinga fabrication bosani na rappeler yo ofinga fabrikas otindanga René Abiri na finga fabrikas yo mabole makolo nzoko obosani lelo soki nga René Abiri na fabrikas to solo la rateza pona na eza pona yo mabole obosani fabrikas sa saloni opanza sango partout par-ci par-là ba tombolo na mituka na parking et pas y artiste moi bina bombi kombo mwena lobango ezate ozo obosani anga cardinal totori la pulga motonatem la cosa nostra balobi héritier watanabe toujours combattu mais jamais abattu balobi mi ange mi démon na yo mwana mobali oyo nyama nzoto omoni leader na bino de la pente ozangelo ko sala na vie de la pente non lo bana yo de la pente ozangelo ko sala na vie de la pente collègue nanga musicien tala mwana peso kuta actualité ate si la randengo tso si lo monika ba makambuka ka banini ndenge zuite de la pente la no pongi na ba bébé la no pongi no de la pente pour la moni migolo vraiment mwana la musu ezate oyebi ka ndenga no to solo la ka de la pente so succès comme aussi la musique et simba te funa la musaka yo voilà no la musu te turo la no pongi no ba bébé tika biso to solo la ba makamba musique to mona ba papa chéri ba obeta to mona ba Koffi Olomide ba obeta to mona ba nganzambi ba artiste voilà merci à toi na batuto bolinga René Abiri ya koloba trop ezalité yo Glorio Langi nazu ba makambo no belé mais Kalaté, tu vas souffrir. Glorio Langi, Kalaté, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Yeba que non, tes motos au fin à mon niveau non. Mais je te préviens déjà que non, tu vas souffrir. Donc yo, je reste malé les naken piana. Donc je vais vous faire souffrir cette fois-ci. Quand internet, je vais vous faire souffrir dans le gumbabino. Glorio Langi, avant les mots bandano au fin à René Abiri, il faut loukano aux anan nous au côté no ba prière rebelle des maris de nuit na oyaka na 14h na oyaka na 16h. Aux ono ba charge na bango non bien wan esprit ya mari de nuit ya makasi Gloria Olangi oza sitoche oza mabe makasi oza no bien te travail nini yo sala bien musicien nini yo sala musicien yo bimisila biso na mboko oloba nanga nani kapusino le boga ayebana te na maison mère kutu succès simba été succès na nukutu simba été yo bimisa no musicien ni na raza mboko yo mama tika to beta ba masola ba vela so ba joka to beta masola ba Hélène Kalema ba Marlène Kasanga ba Dani Tsunami Bokombe to beta ba masolo ya ba Popol Mupasula ya ba vena nga di londole le célèbre Bokom Dieu nganza mama boela ba René Abiri merci beaucoup bayi le portail à Bandal batu musumu na boka bino de bo solo nga bien te nga lia mbongo no otala nga pe na émission bulka ke notre émission si la René Abiri otika nga libanga na ko boka ote nga lia mbongo no est-ce que do tindela nga la to po solo la kananga vraiment ko loba trop exaté merci à Paola Schengen na Ombo balobi les fidèles de René Abiri balobi contrôle toujours Spiritas balobi Kalaté tout travail promotion héritier watana René Abiri otambura tozo marché ce que tozo tala nanya yaki na nanya salagi musala nanya salagi musalati
Et Nganzambe, biso tozana intérêt mon côté. Merci, on se retrouve.